je ne savais pas pourquoi posa nzambe mataki ngai nakomaki koluka nzambe na kati ya koluka nzambe nde nzambe abandi komimonisa siko epa na ngai nzambe abandi kovisite nga nakomi kozwa bavisitation ya nzambe nazalaki soki navandi ata boye nakomi kosamnule na bimi okomona ke na bimi nzambe amemi nga quelque part abandi kolakisa nga makambo ezosalama na monde abandi kolakisa nga makambo esalamaka na bapasteur abandi kolakisa nga makambo akokomema ngai misu na samai azolakisa nga mibali oyo bayaka kolinga basi basi mibali bayaka kolinga basi na mokili o bazaka na mbongo ebele to basi o pe bayaka kolinga mibali ba jeune garçon o wapi bazana mbongo ebele ba mama o bazaka na mbongo bazolinga ba jeune garçon et mission na bango ezalaka nini pas ba jeune garçon wana et mibali o pe bazaka na mbongo ye mbongo ya kisi nazolobela mbongo ya kisi tango babimaka na monde na biso mokili bayaka kolanda ba jeune fille mission na bango ezalaka nini pas ba jeune fille wana nzamba komé komema ngai babisika mo ebele na monde de ténèbres bandeko bien-aimé c'est vrai que l'enfer existe ezali solo tes slogan par la grâce de Dieu na vivre yango na vivre lieu de tourment na vivre peu na ngolo nzambe na moni peu ndenge tolobaka lieu de repos chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo chez Biso Télévision la chaîne qui vous ressemble chez Biso Télévision deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine. Émission Le Belarabino, Bosolo, Boebi Kebiso Soutoye, Kolobelalikamo, parce que sérieux Ali, merci na confiance pour ça Rabiso, abonnez tout chez Biso Télévision. Balbi Kalami était célébrer en fait il y a abonné na Biso. Merci beaucoup na tout oyo basala Biso confiance encore une fois, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup à mon caméraman Bob Boukassa pour cette belle réalisation. Merci beaucoup à ma femme Lydie Muntamba ainsi qu'à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Merci beaucoup à notre sponsor officiel Maman Daniela Ekombolo, la maman qui sait vivre avec les gens, maman Andimana ko vivre na ba orphelin, bato bazanga tina. Donc il y a ami qui tisana ye albino tozabi sonyo sondenge moko na passion bote mingi maman isiko zali. Merci na nyon soko sala biso. Oko sala biso voulais-je dire. Bane ko balandi lelo yo na melibino une serviteur de Dieu, servante voulais-je dire une servante de Dieu oyo lelo a ko sala fierté ya mbona biso à travers ministère naye mais lelo to le bela mingi mai matali témoignage naye parce que nzamba sela ki bolamu eleki nzamba sela ki ngomba grandiose mama minene na bomo naye na yango a tilaki a kangaki monoko te isingaki a témoigner grandeur pe bokasi ya nzambe na kati ya vie naye na yango na yameli bino ye. Il s'agit donc de la prophétesse Jeannette. Donc elle-même va se présenter encore toye baye malam parce que c'est la première fois toye mbaye na chez Biso Télévision. Mosa nzambe na pesho mbote. Bonjour papa. Sango nini? Sango malamu na kombo na Yesu Kristo. Baloba bongo Voilà. Voilà, lingi on s'est présenté, c'est pour la première fois parce que eux la première partie à témoignage na biso parce que to sala yango par épisode. Donc la première partie, il y a témoignage na biso na yango na kolingo s'est présenté bat ba kolanda biso ba yeba yo malamu mingi na yebiki aussi yebana et puis à travers le monde mais ko présentation eza malamu mingi po ba yeba yo malamu mingi. Mbote na bande konyoso ya chez Biso Télévision o wapi bozolanda biso partout dans le monde entier ezali ndeko na bino la prophétesse Jeannette, sœur Jeannette, maman Jeannette, Misenga Chibangu yango na ndeko mbona ngai nazali maman ya bana ebele kaka ona memana libumute mais o penza mba ekopesa ngai e nazali ya baleki nazali leki ya bayaya nazali pe mwana na nzambe nakoma mwana na nzambe na ngolo ya nzambe mais avant que nakoma mwana na nzambe nauti na monde nazalaki na kati ya monde ndenge toyebi ba jeune fille oyo loyenge bazalaka nango nde esika oyo api sœur Jeannette awuti esika sœur Jeannette nzambe alokoti vraiment parcours na ngai eza mulai makasi mais nakata yote maman Jeannette na olinga obetana na bato ndenge nzamba benga yo ndenge nzambe ndingo bongola motema ebanda ezaki na ndoto nzamba révélé yo to pezaki par rapport ya likamo accident to maladie moko boye tant nzamba bekisi onde bongoli motema na lingo expliquer peuple de Dieu ba comprendre vraiment ndenge nzamba bengaki yo avant to manda témoignage na biso.
Merci beaucoup papa, menakoluka ce que koko permettre ngai 1 minute kaka ya prière et simana ko ya nola na motuna. Zambé, merci pour na moment au Jésus-Christ. Totomboli kombo na yo le roi des rois. Zamba lola mozali seli kolope na se. Yahweh kozongisa moment o na kata maboko na yo. Seigneur, tika ete monde entier au bazota la biso à travers émission o Yesu bayoka yo. Bayoka yo nzambe kolobela bango na kati na biso. Papa minoko na biso ekangama nzambe yo ndelo bakati na biso. Ne bandeli pe kino suka ya émission nzambe zo contrôle. Nyonso eza yo te za la musika na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, voilà, na peche maloba. Motune zala kinini. Motune zali nzamba benga ondengeni. OK, gloire à Dieu. Ngai ndenge nzamba bengela ngai. Nazalaki vraiment têtu. Nazalaki têtu makasi na appel ya nzambe et nzamba za ko benga nga nazo kimango vraiment makasi. Et pendant que nazalaki na monde, nazalaki déjà moi simoko, nazalaki une femme forte na prière. Na bande ko bondela nazalaki vraiment komona que samedi boye na poko tozo kende peut-être boîte to se préparer to kende boîte menga omona na tongo na ngoto mati pengomba to ke to bondeli et na pamboli ba ndeko oyo ba frère bazaki vraiment koya ko côté yanga mingi sango malamu. Ba frère o batambola kana nzela bazalaki so baye batoke na parcelle nanga omona na ebisi sentinelle à côté sabangote la passion ba côté les maliboso à porte si ba ozelanga ba moninga na zobima na voiture ba telemisingai au mona ba banzo koluka kosola langa avec gentillesse na rubenga na bango 2 fois 3 fois mona tellement que bazaki na insistance lokola mzambe na za kotinga bango vers ngai tu mkomso mona na okimawa tellement que motema mawango ezalaka mona na okimawa na zuka na koti bango donc na opesa bango ka moi 1 minute oyoka bango nzamba azo profiter ko salelanga na kati ya 1 minute wana. Donc c'était comme ça au mona soki batei ngai au mona posa ya ko bondele matinga même surtout préparer ba programme ba prière na kati ya parcelle na kati ya ndaku na butu na ba montagne, c'était comme ça. Mais au mona après tant aussi ça na bango wana na poko nga wana na boîte na poko nga wana na terrasse na ki obeta moko nanga à l'époque to bande ko benga bachuna baby et nazaki toujours kolata ka biloko ya mikuse nazaki na biloko ya milaite alors nga wana na beti tuna baby nanga na kati na kati ya voiture yo moko yebi nazali ce n'est pas que tozo komisango mais ali témoignage tozo tombola monena nzambe et na à l'époque biso tozali ba fi o bazali ko benga azona tomba o ya lelo ba o ya 2020 2021 sorry 2020 2019 ti kita 18 ezaba o bazui na tongo mais biso déjà par la grâce de Dieu tozalaki déjà o que vie ezalaki déjà na ndenge nango na ngolo nzambe alors ceux qui to bimi to ke staff to ke loyenge mokomona nga wana malgré ba kwiti nanga na zongi kana lali mais nzamba zaki toujours ko benga ngai mona sona lali na pongi. Je me rappelle l'autre fois aye na moni na katikati na ngai vitre na place na lala ki nazaki na kwiti makasi kwiti na melaki pas possible. Alors muto omoni soki omeli ndenge muto baluka kozo baluka alors sko nga mona kati na kati na nga nazomi loba mais sko nazomela pona nini po soko zomela masanga suka nango ozoyoka bien te sko tina nango komela nini et puis olamuka na tongo okomi koyoka ba angozi comme on dit à Swahili. Donc je sais pas ça en lingala comment ka ba angozi ezo sala tu te demandes maintenant pourquoi nazomela ngo ezo sala nga mal à l'aise olamuka non mais baby c'est le journée mobimba obima te au sala le côté tout et tout, c'était comme ça. Alors na moni mutatele melingai et loko kabolinga na ezalaki vitre. Pourquoi? Parce que nazalaki na masumu. Même Bible ezolo bana biso ke nzambe loboko nzambe za mo c'était pour na kosala. Mais loko kabolaka biso na nzambe ezali masumu. Voilà pourquoi vitre wana ezaki séparation entre ngai na Christ. Atelemaki à côté azobenga ngai. Alobi Jeannette, pourquoi tu fais ça? Tala ndingo zonyo ko lanzoto na yo abandi ko silikela ngwana ce que ezaki déjà abengi nga bambalebele na zo yokate asilike nga lobi na ngai na pesio 24 heures abandé koloba na voix vraiment ya mutazana kanda abina pesio 24 heures se repentir. Si tu te réponds pas na ko bomayo na ebisio debout, lève-toi, va se repentir, pars à l'église, réponds-toi.
sikotango azogangela ngai na surtout ki na pongi natala boye 8 heures esalenga kobanga na lobi nazokufa or na 24 heures ya nzambe ezali ya biso bato te parce que nga nakanisaki 24 heures wana nzambe apesi ngai eza question nakoki 24 heures 2 jours na se repentir te na kokufa nde nasokoli mbangu nakei culte après culte nakutani na pasteur na sololi na ye aseki nga na bandi ko se repentir papa na longola bazemi papa tala na salaka kindumba loyenge parce que loyenge eza déjà kindumba on peut pas ko bongisa yango toloba keza loyenge eza kindumba donc vie à salité ya mabe tant on a se repentir papa lobi nanga lobi non ça va a prier pour nanga lobi ande ba prier na bonde la souté na zongeli sous vie donc c'était comme ça. Pour la deuxième fois. Pour la bambalebele deuxième fois pour tout. Donc Nazalaki t'es une appel. Nazalaki au moins en avant parce que moi je filmais pas possible. Donc Nazalaki na journée n'a aussi ça 2 paquets à cigarettes. 2 paquets de cigarettes nazo fumé kaka nazo na leli pa na fumé na melima ina fumé donc et comment qui penza mais au mo qui les baké tout excès nuit donc voilà et comment qui excès comment qui déjà ma b au nion ce comme excès et comment déjà idolâtre et comment idolâtrie donc et comment qui vraiment ma b mingi ponangai et nazaki so na vandi na toilette je suis en train de fumer je suis seul mais nazo ka voix benganga Jeannette pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es en train de faire ça? Et c'était le Saint-Esprit qui me parlait. On a surtout qui n'a pas donc je suis seul. Donc c'était comme ça. Mais et l'autre vraiment, il y a qui par rapport à question il y a qui poussé vraiment na comme makasi. C'était bakote la kinga na ba assassin, nazala qui victime na ba assassin. Alors c'était en 2016 et na début donc bakote linga na ba assassin et après cela Seigneur a permis pour que donc Nzambe sokaza azo tracer vie à mutu papa Nzambe sokaza azo tracer vie à mutu yemo kwa ibaka ndenge atiaka ba obstacle na ye na ba bénédiction na ye pona koluka ko komisa yo et siko Nzambe alinga komisa yo okomona ke na histoire à Moïse azaki na katsa ndako ya Pharaon mais lokola Nzambe azalaki na mission ya Moïse et loko nini asalaki a créé qui en sorte que Moïse abeta nani soda moko ya papa na ye Pharaon donc nini tobenga papa moboko linaye Pharaon aboma soda on peut créer les problèmes en sorte que et pousser abima libanda ya Égypte. Alors c'était aussi pareil. Donc Seigneur a permis qui attaque wana ya assassin au ba côté la kingai et c'était vraiment ezalaki témoignage. Makambo salamela ki biso ezalaki miracle. Je sais pas si je peux le raconter ou bien qu'on s'abisse autant, je sais pas. C'est à vous de lire vraiment témoignage oyo ezalama toke na ba épisode ba consommer biso. Gloire au Seigneur. Le quoi comme une étape pour nous le belango mais na émission prochaine na rozonga moi sima. Alors et ça s'est passé le cola et le comme connaît c'était vers 23h et tovandika kaboye j'étais en train de filmer Rwanda na oti déjà na ba nazala katsa ba prière na oti na ba prière nazala ki déjà na grâce et le kwanza mbezala ki déjà na katsa nanga parce que nazala ki soki na loti ndoto bane ko s'accomplir soki na yebi soki na loti oboy eza baninga nanga nyo son entourage nanga ba ebaki ngai donc na lota ki Seigneur azola kisangai image à sœur nanga ba koteli na ba assassin bazo ta masasi azoki manaba nazo sauter na mur de l'autre côté na ko sauter na mur makile zala qui est partout alors arata ki kufa moi je vis ma sœur na prier na trouver ngo normal na négligé mais or fallait na côté la na prière comme il fallait le quoi na mona ki image ande ko na négligé na vu que vie de prière pezala ki moins or Seigneur abane ko lobela message wana ezaki ko concerner nga parce que à ces moments là moi et ma sœur tozali bato to botami na papa moko maman moko na bonzoto donc aza ma sœur biologique mais spirituellement s'il est dans le Seigneur nous sommes famille parce que la Bible dit Christ a dit que non papa nanga na maman nanga baya nanga baleki nangeza ba oyo bayebi nani bayebi liloba na Nzambe puis ba oyo bayebi liloba na Nzambe puis ba oyo bazotosa makomi na Nzambe donc voilà après quelques minutes nazaki nangolo Nzambe Seigneur abandaki pe déjà ko
ezaki loko l'école moko Christ akotisaki ngai nde na koloba ke nzambe soki azolinga sana mutu ayebaka na kosala nini ayebaka na koprepare ye omoni David na kati ya forêt Seigneur azali koprepare ye azali kobokola banyama banyama wana ezalaki déjà nzambe azotangisa ye lolenge nini ya koyeba kobata lolenge nini ya kobokola bato oyo nzambe akopesa ye lolenge nini ya kobokola peuple parce que nzambe ayebaki ke azomema ye akomeme na gloire na ye mais il faut banananu kotravailler ye na lolenge wana donc azali kotalisa ye lolenge nini ya kokoma nani comment lolenge na kozala mokonzi be lolenge nini ya kokonza be lolenge nini ya kokamba comme je peux dire ça donc na kati na ngai déjà nazalaki mutu moko nazalaki social par la grâce de Dieu nazalaki mutu moko na bande ko bokola bato na kobokola ba mikolo baza plus âgé que nga bana nyoso na bande ko bokola bato na kati anda kutu et tout donc nazalaki bongosko parmi bande ko nazalaki ko bokola moko déplaçaki akende ko luka quelque chose pour na moi na retour na ye ba braka bango ils étaient à deux na ko braquer bango nde baeti devant la porte de la maison nga nazaki na salon j'étais en train de filmer pendant que nazo filmer Saint-Esprit azo pekisa ngai nazo yokate na kimbala moko ku na porte na ma campagne et je me rappelle parcelle wana on était tozalaki ya kokangama tozalaki ba neighbors na Marie Messam moi j'étais avant et elle était après alors tango ba na ki nini wana ya porte mbala moko sentinelle aye abandi ko fongola nga na telemi liboso porte ndako na banzo gangela bango boyebi te ko ezaka ma campagne bozo sala makele et tout et puis ero bobimi libanda c'était 22h déjà ma campagne na ba 22h calme kotaka alors porte tango fongwa mi tomoni ba assassin ba koti papa c'était scandale 5 assassins bien mais armés et les autres batikala ki libanda donc bango boyebi bango nde bakotaka bazala benza bien organisé miso batikala ki libanda na kati ya terrasse babatami pendant que bakoti babandi ko eloko liboso bande ko botola ba téléphone et tout na ko botola balalisi biso na se et gloire à Dieu bazoto na wapi mama bobi misa mama za wapi mbala moko ngai je ne sais pas ndenge nzamba zo bisa Jérémie ayebisi alobi que n'est-ce pas que ngane mutu na kela maloba na ko tia maloba na katsa monoko na yo mokolo wana nzamba tia maloba na katsa monoko na nga papa tu peux pas imaginer makambo et c'est pas ça wana pendant que bato na wapi mama ngamba la moko na lobi mama zata kenda ki matanga parce que biso nyonso tozaki génération moko voilà mama zata kenda matanga et puis na bana na ngande bazaki moya ko ndima te ke ngam na bota bango ezate parce que na bota ki bango avant l'âge alors bana nyonso bato nyonso bazaki na kata ndako bayoki makam na lobaki siko bazu bakoti biso na ndako bakangi biso en otage bakomozo moko bazokoti na chambre batu na mama za wapi papa za wapi papa zata za na voyage mama ke matanga il y a 3 jours donc biso nyonso tolobi langage moko mais tozai ko yeba te tango bakoti sa wana na chambre ba oketu neni nini et puis ce qui est grave nzamba aveuglé bango na salon parce que bi mukolo salon mukolo ndako so koti na ndako na ye directement comme on a ba photo na ye ba photo na ngezala ki partout mais nzamba aveuglé bango balobi nanga mais yo ba photo neza partout yo zolo ba mama zatinga lobi maman na biso azate oyo ba photo yo ndo za fachera papa na yo allez téléma ba télémisinga je vous dis que ezala ki scandale papa et gloire au Seigneur bref basala ki biso le côté ba viola kité ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre tozala ki na mobali mo côté ya mukolo mwana mobali ya mukolo ezala ki papa sentinelle ya sanuna ki na ye et ba papa sentinelle ya mikolo tozwaka bakanga ki ba singa déjà dans le pango kuna et puis mwana mobali musu tozala ki na ye mon fils à cette époque là je pense il était à l'âge de 8 ans 8 à 7 ans donc mobali o tozaki na makasi ya mobali na ndaku ndio wana biso nyonso basi na basi donc soki balobaki basa biso mabe ba violer basa nyonso bakoke kosala bakoke kosala ngo mais lokola ezalaki mission ya nzambe nzamba lobi bokota mais bo simba bango te parce que mwana nazobenga ye azoyoka te mais ngai nzambe na permettre loko po esa nini ela musaye. Alors c'était comme ça et na simanango babandi kozwa biloko bazu biloko bakoke kozwa bakotisi na mutuka et tout ça là allez
bino bobiki biso to bomaka ba maman to bomaka ba parents so ba parents bazalaki mais balinga ba mona tout et tout déjà bazolo bango boy donc c'était pas facile to zaki paniquer biso nyonso émotionné bana kutu n'en parlons même pas et alors pendant que basali ba biloko na bango nyonso wana ba ekobima tant ba bimi ba kei et là maintenant vision on a monaki na songe et ko elanga siko tozo banga biso nyonso nani akobima liboso ndako po akende ko benga la police po ba téléphone nyonso ekei ko falaki mutu moko akende akanga porte acha accroché nani akokende ko tia accroché biso nyonso ko mo banga nde place na yoso siko escalier na tia escalier na mati siko na mur ya ba voisin na jusqu'au singa na tie na bendi nini kanga muyibi na bendi kanga muyibi na kangi libanga na boaki liba obazaki na sesko tango ba tirer alende katanga isiko makila donc vision nyonso na mona kisiko ezongeli ngai donc makile bandi ko sopananga na nzoto na bandi ko bela siko na lupanga ba voisin de heure ba yoki biso na bandi siko kozwa bana bazo matsaba na escalier nazo boaka bango wana bazozwa et puis ba eko sala alerte à police boyebi ke ba yaka kaka na retard. Donc c'était comme ça de na kozwa décision na bi non je vais retourner parce que avant na vanda Kinshasa na bimaki Congo na 2004 nazai ko vanda suna kinte alors je na yaki ko se décider nazonga ki lokwa na 2011 et après na sali jusqu'à 2016 na bana ko kende kozonga na vanda ki na Kenya na Dubai ndenge la prophétesse alekaki na ba moment moko vraiment très difficile bomoni ndenge nzamba azali toujours ko continuer ko bondela ye abana ko talisa ye mais azalaki na molimo discernement te pour comprendre que nzamba za bosenga na ye mais siko tangu makambo eleki busukaki boni okendaki mona la police to okendaki quelque part ko bata manano en attendant basa banquette. Oui, tant que comme la police est qui koya et qui na retard, tant la police est saliba constant en tout et tout, te déplacer qui na nouana na bana, te appartement quelque part, te komi ko vanda. Alors on attend auto komi ko vanda to kanga qui porte à lopango, to kangi na porte ndako. Ndenge na auto ko lobanza mais ceux qui azo benga mutu, ako frapper na façon nyonso po oyeba que azo bengo loko zo yo kate, nzamba ko frapper yo comme il faut. Alors pendant que to kanga ki ndako to kangi na lopango, ndenge ka to sala déplacement ezaki lokwa to tikeli lupango wana miyibi donc stozaki soki to ye lelo to neto la appartement so to ye lelo tant to kota to kuti bayibi soki to ye lobi tant to kota partout etikala ki wana bayibi lisusu donc c'est-à-dire bakomi ko yiba biloko na dans chaque jour parce que tout le monde qui peut que non ko landela makamba police de bo perdre biloko belé et puis bozo continuer ko perdre bo que ne sont la police batana ba ozo bangote bo futa sous na mbongo na police pour perdre sous et c'est là na ki ko lemba déplace ba loba ki non na bukis ko mapeka na lobi nazo teka biloko etikali na bimala mboko. Voilà. Alors ndé na ki côté kabiloko etikala ki wana na teki ba voiture na teki ba quelques biloko na tikala ki nango et c'est comme ça que j'avais pris mes enfants to zongi na bango et sika to zala ki na mboka Dubai ndé place o wapi siko Seigneur ayaki ko bimela ngai abanda ko bimela ngai lokola asai ko bimela Moïse Bible zolo bana mokanda Exode Moïse amoni nzete ezopela moto et mais ezozikate Christ a ebisié n'approche pas longola ba chaussure na yo. C'était comme ça aussi pareil avec moi. Vraiment mon histoire c'est presque pareil avec histoire ya Moïse. Donc tant on a bimi Congo na kei kuna ndesko sika nzambe abandi kolobelanga ko former ngai pona koluka ko zongisa nga sikoyo na na lignée na ye au sel neti Égypte. Voilà. Maintenant balandi boyoki mo muke introduction ya Moussa Nzambe la prophétesse Jeannette Ndenga Betimo Lisolo kasi ndeto sala kaka ne bon mesano to tika mutu à s'exprimer pour binoka kaboza bozo kata mutu azona ba boye na boye yango to préféra ko tika mutu à s'exprimer yemoko abeta de détail na détail ya ndenge nzamba visita ki ye ndenge témoignage na ezali na yango na kotika bino na prophétesse Jeannette Mbokaye tina suka et puis nga na kokuta bino pour na conclure émission lelo. OK, bandeko bien-aimé dans le Seigneur, na bandeko koloba que pendant que temps on a ki kokoma na kati na mboka Dubai et sika o wapi Seigneur abimisa kinga inde na lobi histoire na ngai ezali presque pareil na histoire ya Moïse ya Bible.
et pendant que nzamba sila ko bimisanga na kati na mboka Congo ameminga na désert na mboka Dubai pona ko former ngai pona ko briser ngai pona ko tailler ngai ndesika o wapi na ki ko banda siko ko bondela nga moko bato bayebi mboka Dubai et na ba époque wana déjà na ba 2016 et parce que to kota yango mwa kala par la grâce de Dieu depuis na ba 2005 ezaki déjà mboka moko et christianisme ezalaka te ba église chrétienne ezalaka te na ba 2005 2006 7 mata à partir de 2016 nde moi ba église moko puis ba église na bango ezalokola ya Congo te ba église na bango ezalaka système ya ba salle bato waluaka salle mukolo moko vendredi bokutani bo prier bo sili si bo kabwani esili pasteur ozana tango benge to yebisa ye ndenge na kine ezalaka o expliquer pasteur ba doléance o na lotindo to na sali bo tango nezate parce que pasteur ton na ye ezali côté ya mukolo ya vendredi esili tango azozonga ndako na ye azongi papa ya bana na mwasi na ye na bana ne na ndako fa kendo sala musala une fois sala faut alia faut bafuta ndako faut courant faut mai tout et tout donc ezali ndenge na bango ba salela kamakam na bango kuna mais ndenge na biso ba africain te. Alors pendant que nazalaki ngamo kona kati ndako j'étais en train de chercher Dieu, je ne savais pas pourquoi posa nzambe mataki ngai nakomaki koluka nzambe na kati ya koluka nzambe nde nzamba bandi komimonisa siku epa na ngai e nzamba bandi kovisite nga nakomi kozwa visitation ya nzambe nazalaki soki na vandi ata boye nakomi kosamnule na bimi okomona ke na bimi nzamba meminga quelque part abandi kolakisa nga makambo ezosalama na monde abandi kolakisa nga makambo esalamaka na bapasteur abandi kolakisa nga makambo akokomema ngai misu na samai azolakisa nga mibali oyo bayaka kolinga basi basi mibali bayaka kolinga basi na mokili o bazaka na mbongo ebele to basi o pe bayaka kolinga mibali ba jeune garçon o wapi bazana mbongo ebele ba mama o bazaka na mbongo bazolinga ba jeune garçon et le mission na bango ezalaka nini pas ba jeune garçon wana et mibali o pe bazaka na mbongo ya kisi nazolobela mbongo ya kisi tango babimaka na monde na biso mokili bayaka kolanda ba jeune fille mission na bango ezaka nini pas ba jeune fille wana nzamba komema ngai babisika mo ebele na monde de ténèbres bandeko bien aimé c'est vrai que l'enfer existe ezali solo te za slogan te par la grâce de Dieu na vivre yango na vivre lieu de tourment na vivre peu na ngolo nzambe na moni pe ndenge tolobaka lieu de repos et nangolu nzambe na sili komona makambo ebele o wapi to koyeba na ko yoka yango to pe na kolobela yango na kati ya ba émission oyo. Alors pendant que na komaki ko bondela mingi pendant que nazo bondela posa nzambe za ko matangai et na bande pendant que nazo zo ba visitation wana na komaki ko mitalanga moko na komaki ko mimona nazo milobela na lobi pourquoi est-ce que nazaka na piercing et nzambe akomaki ko brisenga nzambe akomaki ko bukanga nzambe akomaki ko tayenga parce que na tikala kinga moko bien aimé soki nzambe alinga salela yo akosalela na troupement te akosalela sika bato bazate akosalela yo pendant que zana batute il faut nzamba éloigner na famille nzamba éloigner kinga na famille nanga nzamba éloigner nga na baninga nzamba éloigner nga na entourage nzamba tikinga nga moko nde na sima nango ayeko salelanga okomona que Seigneur abimisi Moïse amemi Moïse sika na yemoko pour asalela ye nzambe okotala même na Bible okomona que bainyoso nzamba salela abanda ko bimisa bango à part abimisi akena sika moko pona ko travailler okomona pe même histoire ya David Seigneur azali ko écarter na kati ya famille na ye bande konene so na ko keno bunda bitum mais David azaki na musala na spécial o ezalaki ya ye moko zamba pendant que azali ko zala na zamba nde na moment na azali ko adorer nde na moment na azali ko kutana na nzamba okomona pe soki totali pe histoire ya Zaché pendant que foule ezalaki ebele ko belela nzambe ko luka ko komona nzambe ko luka ko simba nzambe mais Zaché a compris quelque chose alors il faut s'éloigner na bat faut na la place yanga moko pour na mona Christ pour que Christ atala ngai Bible lobi Zaché s'éloigner qui Zaché mati na nzeta sycomos tango mati nde Christ abandi ko ya verrier na lobaka toujours na lobi na place wana batamila lokola Christ bazalaki na place wana batamikuse lokola Zaché bazalaki na place wana batope balekaki Yesu na mulai bazalaki mais nzamba tali bango te nzamba zwinzela
ti inde tina nzeta sikomos bisika o wapi zacha zalaki enzamba tombolo longi likolo atali zache pa bise lelo na kokota na ndako na tango sali ekoti na kati na vie ya zache esanjaki elolenge moko pe na ngai ondoke na koma koluka nzamba privé na nga moko enzamba koti na kati na ngai nzamba bandi kobuka ngai vie na ngai komi ko changer nazalaki na ba piercing de gauche à droite ndenge biso nyonso toyebi bafi bazalaka nango na koma ekolongola yango yango moko naza na piercing opo anini ezosala nini namoni bezobebisanga na longoli oya awa na longoli ba témoin bazali o bakoko témoigner na makambo na zoloba na longoli ba piercing ya miso et na longoli ba piercing à lolemo natali na lobi mais biloko na to na zanango ebele pona ni pourquoi na latango ebele na bandi kolongola ngonga moko ba chaînette na makolo mais pourquoi na bandi kolongola ba chaînette na makolo ba chaînette na bag na misapa makolo pourquoi ba mayaka nde tolataka mayaka na kingu na loketo pourquoi na bandi kolongola ngonga moko ngamoko nazomitu na le pourquoi et ngamoko nazolongola parce que nazalaki na ténèbres tango na bimi na kati na lumière na eko comprendre que biloko nazalaki nango ezalaki malamu te na komaki ko longola yango ngamoko et même na comportement même na bomoto nanga kati na komaki ko kukuya parce que nazalaki moto moko oyo wapi nazalaki moto na ba comportement na ba caractère nanga mais je me sentais à moi-même que na komiko changer c'est par là maintenant Christ abande atinda kinga sikoyo alobina keneko se repentir liboso ya monde entier et senga ki sikoyo na kenela ko se repentir na baninga o na sala mabe na ba entourage na famille parce que Christ azaki na besoin ya ko utiliser ngai et na moment on a ndima qui appelle ensemble mais nazali na komitu na eko se passer ndenge ni bien aimé alors ezala ki facilité pour ngai ezala ki facilité vraiment ko se repentir dans entourage oh oui na sala ki yango facilement ko se repentir na baninga oui na sala ki yango facilement ko se repentir na famille oui na sala ki yango facilement mais ezala ki na mutu moko fala ki na se repentir et pas na ye oyo wapi e komela ki ngai vraiment nzube tokolobela nzube na émission oyekoya bokoyeba pourquoi nzube yo pe ozolanda ngai ozana appel en nzambe nzamba azobenga yo ozo parmi ba signe parmi ba message na lobby o se retrouver na kati ko endurcir motema na yo te tika nzamba kota na kati motema na yo pour que ozo salut tala lelo salut koti na kati ndako na yo nzamba lobi na zache lelo na koza na kati ndako na yo descend zache akitaki et salut ekotaki na kati ndako zache bien aimé ozolanda ngai tika ete nzambe na lola amona yo apambola yo o kozwa likanisi pe décision ya malamu après kolanda émission oyo ya koloba ke Yesu na fongole motema na ngapo na yo okota pe ovanda toko continuer na mbala sima koyeba nini nazolobela oyo etali nzube toko comprendre pourquoi nazolobela nzube za likambo motema oyo wapi mutu likambo sala obomba likambo yo sala mutu ayeba te likambo yo sala ezala mobali na yo ezala mwana na yo ezala famille na yo ezala baningo bengaka ba intime ezala qui que ce soit ayeba yango te mais bato bayebi yango ezaka 2 personnes eza yo nzoto na yo eza 3 personnes plutôt âme corps na esprit na yo nde bayebi yango tokolobela ngo na émission prochaine ozana nzube tika ete o se préparer pour na émission prochaine oyeba nzuba ngo eza nini nzamba pambola yo mutolandi biso nzamba pambola bino nyonso. Merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Balandi à Chebiso Télévision, Boyoki, témoignage, il y a prophétesse Jeannette, Nabandi ezali première partie, vous avez juste introduction, Nabandi Torokene Nango Atati, na 15e épisode, en sorte que témoignage ou édifié bino. Merci Naba tout bazaki connecté, Barolanda Sitoyo Chebiso Télévision. Merci beaucoup à Bob Boukassa pour cette belle réalisation. Merci beaucoup à Alidi Muntamba, mère double. Je te salue, ma femme. Merci beaucoup à mes enfants. Merci beaucoup à tout le monde. Motonanzambe, naibité, Motunyo, Soaninga, côté en contact nayo. Toi, Lingi, a assisté à Yomoko en personne. Pour contacter un numéro nini rapidement. Soit tu retiens numéro nayo, là-bas, il y a écran pour que bato bazambosenga na côté en contact nayo. Mais au cas où vous pouvez ce numéro rapidement. C'est mieux, Bocha. D'accord, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. On se retrouve comme ça prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye. Bye bye.